doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lelo, et allez 5 minutes Moko, Oyo, Tokolobela, Masolo Oyo, président de la République, Toye Bisakabino qui est président de la République, Soki a lobby Likambu na peuple naye, Soki a annoncé Likambu a respecta Kango. Comme promis na bakimbangiste que na kati ya ba jour férié na biso bakokoti sa jour moko pour na Simon Kimbangu. Batu balobaki mingi, président de la République a promettre non. Président de la République masolo ezebele ce qu'a promettre boye bakake akosale lango. Oyo nyoso tout a promettre ka peuple congolais boye bake akosale la yango. Attends que soit temps parce que ya lingaka masolo na yera tete mais boye bake ekosalema. Bato bazondi ma président de la République te ezali droit na bango. Mais sokoto bendi film soko penzo vandi ata bomona ka bato batiaka ba minoko na ba télévision mais na sa motema na bango bayebi ke non président oyo Congo azwimba loyo azali émissaire Nzambe. Nzambe mutu aponi po a sauver Congo. Botala ka kalate ndenge babandaki ko bengana biso no bamboka tu Brazzaville babengani biso Angola babengani biso boye babengani biso mais siko Congo ezongeli valeur nango. Grâce ya président de la République Fachi Beton. Tolobi bino tu bozala neti biso te po biso tozali ba fasciste par conviction. Biso tozali wana po tozala sima président de la République to sala choix malamu. Mais ko critiquer président de la République. Critique moro constructive. Critique ezanga raté atana ba pays développé tozo mona Macron Mikolo donc somme trop. Mais critique ezanga raté mais ko finga ko comparer président de la République Fachi Beton na Kanambe. Non. Wana vraiment ezali kimote mamabe. Ezali kimote mamabe. Président de la République Marc Aroti qui la biso mboka oyo ya biso ya bakoko na deuxième mandat après deuxième mandat muto ako ya après ye beaucoup mona héritage Aroti qui la est. C'est pas le cas au Marc ye azu après Kanambe. Tant président zo sabino que mboka oyo donc mboka kufa. Bato bazo mona on est seki. Ba prédécesseur na ndenge mo lobaki bazaki mité mabe soki ata basalaki ata 40%. Mais les masolo et tambola bota ka exemple na contrat oyo ya ba chinois ba société privée chinoise oyo gouvernement ya muzitu na matata mponyo na finance na Katumbi na Katanga président Kanambe makamba signa ya 91 milliards 90 milliards 91 milliards ce qui attend na masolo wana basalaki ata 40% ya masolo wana mais lelo to poussana mais tala niveau qui fa quoi donc mutu akomisi qui fa quoi na marque qui professionnalisme botala présent lelo azo bandela masolo mai azo bandela masolo courant azo donc tozo boule ba trame kota ba masolo wana mais lelo to komata na bo autoroute honnête ba mikili ata ba 5 autoroutes mais ba tukaka bazali kondimate kimotema mabe to banda ki koloba na kotika yango te to banda ki koloba Kabila dégage Kabila étranger à longwa tozwa mwana mboka lelo tozwi mwana mboka pas de moindre mwana papa Tshisekedi mais pourquoi motema mabe boy
et puis na kotikaka yango te soki lelo congolais to komi divisé ezali Martin Fayulu mutu a même esprit il y a division Martin Fayulu mutu a même yango wana na kotikaka yango te mais avant na développer ma solo na biso ya lelo na lingi na banda nanu parce que ba benginga trop week-end émission oyo ekotaki dimanche na tournaki yango samedi ba benginga trop na agression oyo ya ndeko na biso ya collègue na biso ya leki na biso Bosembe ba benginga trop ba lobi tozali kozela yo kleboa mais ndenge boyebi ke ngai na salaka masolo na émotion te encore moins na flatterie soki nga na ye na lobela rabino mona penza ke batu bakoza la 1000 na koto nga na zanga mo na lobi mutazongi na temps batu bazali kozela nga na loba congolais to tika émotion congolais mukolo toko dimier émotion makam na biso ekokende malamu eloko nini to monite je suis Bosembe boye na boyite même moi je suis contre agression wana parce que ma solo eza siko ma solo boko solo la soki komi ma solo ya ko agresser mutu ya ko sala ma solo donc ko sa prendre na ba faible na ko condamner yango to ko tika la indifférente to zali ko condamner agression wana mais il faut to solo la omoni combat awa na kati ya Paris biso nde tozalaki tofula ba combattant nazali koloba ngo César Ngadi muto afula ba combattant na Paris nazalaki tango combat et bandit donc tozalaki ngai Adi Londolé le célèbre Bokome Dieu Roger Bongos tout le monde est d'accord bato ba fula ba combattant awa na Paris ngai muto na lobela bino na yebi bango oyo azana ba doute azwaki traîne nzela atuna Papi Volcan atuna Pierrot Itela atuna Martin Sali atuna Babé Masombo bof atuna Odombo atuna Lucien Ngando pour ne citer que ceux-là botala ba combat changé combat ekoki kozala ndenge ya marque Kalate ya Kabila dégage ça n'a rien à voir parce que président oyo akomi na kati ya président oyo akomi na en tête ya mboka na biso vouloir ou pas aza grand combattant abandon ça la marche azali na Belgique ça la marche azali combattant donc ba combattant donc ils doivent se réjouir baza ne sengoke na tête à pays combattant muto akomi wana to komi na combat ya ba revendication ba to ba lia bien ba se faire soigner bien ba kenda keles malam combat ya ba revendication mais ali combattre oyo ya kala oyo Kabila dégage rien à voir et puis combat oyo za siko et cause neti ya Kalate mais batu moko boye baye bangi bazongisa ba koma neti combat ba koma ba vedette soki neti combat ya kaleza ki mystique biso tozo expliquer mieux parce que toyebi ngai la bunda guerre à 14 18 il y a 40 45 na kata mboko yo masolo ba combattant na yebi yango combat oyo kozala ndenge ya Kalate impossible parce que ba combattant oyo ba boule bien ba zonga déjà na temps ba komi ko sala la mboka ba yebi ke mwana mboko azali wana azali mwana mboka combat ko tika te mais ba tout moko bo bazo sa neti ba marque moko boye ba zongi sa combat biso toyebi masolo ba combattant Marie-Paul combattant zali mutu moko boye aza na kolo baza ingrat Fali pour pas betela ba combattant donc concert humanitaire bato ba yebi bato na ba Pierrot Itela biso toyebi combat asenga bango ata 1 euro te abeta yango bazwa mbongo basala ba masolo fali basala lelo ba koma ko telemela ye Marie-Paul ah Marie-Paul tinanga bambota trop Marie-Paul ayembela papa Tshisekedi au moment où batu tout ba yembela ki Kanambe ba mission tout sauf Fali na Ferré bango tout bazoki ba likonda ya Kanambe bon eza boulot na bango to boite mais ba yembela ye mais Marie-Paul a signa ayembela papa Tshisekedi et là qui est donc mbeba ko sakana te donc fitakani mais asali tout a commandé mikili ba combattant ba lobanité
Ah, donc Marie-Paul, vraiment, yoza mutumoro ya, le temps ayaki ba photo banini. Marie-Paul, aya à côté studio, ba combattant, ba pesa il compte à combien? Ba louer la été studio, ba pesa ya 10 $ pour bien 10 € pour ba louer studio. Ti Marie-Paul azonga na bakini siko pepele. Na sepela parce que Marie-Paul azali muto yo, azali vraiment, il faut profiter na pouvoir yo. Na sepela installation qui toko na mona donc na sepela. Donc baloso na Marie-Paul tokutana. Il faut profiter na pouvoir au parce que bunda. Ba combattant beaucoup expliquer ngani neo combat évident bino soki bozui train na Châtelet makambeleki na gare du Nord il faut tout na ba expliquer bien combat donc beaucoup mo boté batu moko boye donc bomoni bosembe kaka neti awitikin bo boté donc likambango soki ya marque nini et comme ko boté donc bino donc mais bozo c'est sangai ba faire on a payé quoi la kaka donc batu moko boye donc biso kutu bulu wana kutu ko sa biso tozela to kumisaka to lobelaka makama malamu ya Félix Antoine Tshisekedi Fati Béton to zalakawa to tambolaka na Paris coiffe nanga kutu bomoni azalaki samedi na Elbito coiffe na Saint-Denis na moni pe petit nanga mo na ko tanga ko modete na ko loba te puis petit nanga na lela mabe na pesa kutu kombo cantona to kuta ina yeto koze to seki donc to sepeli donc masolo ba loba za masolo mususu masolo ya kati za masolo mususu komba ya ko bote batu bino boso ba yanke bino komba ya ko bote batu ezalaka te donc biso toza bozo tambola boyo penzo ye oudi na ndako na yo oye o toucher grand prêtre César Ngadi mais belili boma o bende ekoye lokutu ndengini parce que babando beta yo donc au brosse minu ba betio si so brosse minu ba betio na petit déjeuner ba betio na déjeuner ba betio na souper ba betio na dîner oko kima parler pe okimi na boulot bimi na Paris ici c'est Paris biso to yebi on toza na bamboko depuis 1988 na mboko to yebi ma solo to bana ba boti to ba koko awa mais c'est quoi cette histoire là namona awa pasteur pétage azawa deux petits nanga kaka bo donc chuambo malembatable na pese mbote na petit nanga cobra force bango de kaka moni ba combattant na ba yake ba boujaki parce que ba yebani to yebani awa chuambo malembatable petit nanga obo kama petit nanga bola na makambo aloba wana te ye na motema na za fasciste aloba ka po aloba petit nanga na zo sabino mukoloka bo comprendre te ndenga o changer chuambo malembatable na petit nanga cobra force basala sécurité ya pasteur pétage bakoka bozo boté mutu donc combat bokomi mais bo sala kango peka na bato et puis eza beaucoup atala bo sekisangai to condamner yango nga na condamner yango avec vraiment nazo ganga avec véhémence na condamner yango mais sikoto kende pe faux kotala de deux côtés siko ngai nazolobela bosembe donc ozaleki na ngai ya musika donc leki penza ya musika donc a dit Londolé petit frère propre a dit Londolé leki na nga donc obengaki déjà yaya na mukolo donc ngai donc nakoza kokobar na yo donc bakolo mboko eza neti biso bakolo mboka donc bosembe tango ozokoya na bamboko oyo toza na kati ya masolo moko ata soki bato musu balobaka bato internet ba ebité donc biso toza ba valable donc na kozo émission télévision journal télévision na panjango journal ni na panjango émission tout na RTNC na ba télévision qui na ko panjango donc toza valable donc tango zo ya nete ba Paris awa obike donc ba kolo Paris bazali o baza na kati ya domaine na yo okobenga avie nazo ya mabele biso tokoyeba ndenge nini tosala ba masolo na yo bon ndenge avie nazo lingo vanda côté te côté kuna te bon soko vanda côté kuna zila photo tindelo bato mo bazalaka na yo oye na yo obengi na yo te po ba misusu bozo kanisa ke soki obengi okoya ba kosengo mbongo parce que ça na mbongo opesa biso te to ba mpiakere te tozwa ba mbongo tozala ba do to mona ba président de la république do to mona donc ba ministre d'état ba to ko Guy Luando le millionnaire ba fona eza to kobenga ete poto senga ke ba mbongo mais omoni Guy Luando donc ko bima pas moins de $5,000 apesio likamunini budget no ezani olingi nini
papa, le millionnaire Guy Luandomboyo. Il y a rep, autorité morale na biso. Donc, makamba mbongo, donc, boko, bete la biso kout masolo mbongo te. Pour bino boko maye moko, zongo komi na nilo zoka sake, donc, oye, bako sengo ba mbongo. Zana mbongo ako pesa batu pete. Nga nazo condamné parce que oye, okei, kovanda, n'hôtel moko soki wapi, au signalé ata batute, ba petit nanga robingele, botu, e botu, bobi kombone wita wapi. Et botu, le kombone banda nangai. Ba yesima, il fallait des jours tchaba tu n'attends. Ozo ko kota na hôtel moko, hôtel ni nango bato ba ko kote la yo, koti na kati ba ke ba zio na kati, ba bimisio na nute ba yo lieso frappe na kati hôtel, bato bazate, bato sécurité bazate, hôtel angwa nini. Mais ça c'est quel genre d'hôtel? Vous allez quand même autorité déjà, il faut y bateau zoya na mission de service té, ou na mission privée. Il faut le condo bien, ou na le condo zo à tout hôtel moko, il y a 120 balles par jour ba nini, aux côté sécurité, vous avez déjà autorité. Mais comment cause hôtel moko na ba kota ba argenteuil, okeipe ba côté lio na kati ba zuyo ba bimisio kutu te ba zuyo ba betio donc ba nini ba di ba bolin ta mona ba hyperkit ezala ki wana ba nini. Donc si yo kanisi vraiment de vous avez kona ba ko salope kolo donc et là comment ngo le kati ici c'est Paris. Justice à France ezali ndenge mote na betazi nda meki na bamboka musu so la kisika mutu musapi boy okoko ta boloko. Biso to yebi masola justice pour donc bunda ba guerre 14 et 18. To yebi to kendati na haut niveau to tout na ba avocat danger na kotanga ba kombote justice à France tant que ba barre yote tant que soki nini te coué blessé et loko pamba et puis soki ba yoki et loko ba kobo entre kobo ba ko sala et loko to ko pe sa plainte ba ko zongo mais ko sala te sans suite. Yo quand c'est ça en France et créer un emploi combien et foutre un peu combien pour donc ba français na un fragata au Macron za na mikolo atika ba makambo na ye a kota la makambo moko kobo moko boye et c'est ça ba bêtier donc tu as besoin rêver et ko salaka et l'autre côté donc ezali biso ba kolombo koto zali et puis ba grand prêtre ba yebi masolo oye tongo ko yeba pour biso to yebi mutu abo akangyo mitif okozole mutu abo mutu bo asali bo okozole bo omoni leki niveau pour biso to sala na biso eloko te to bo marate to sala rien biso na niveau comme penza ke omoni comme danger donc to zolo penza mutu ko beto lisasi na litoyi longo le litoyi donc oye na yo obengi batu bazalaka ate oke kovana na yo na argenteuil ozotambola soki na mutu moko boya azokelengeka azotambola no bosembe e yomeye tout la mwisi ya zaza ezalaka ezalaka te ochiba tunatan oye toyebi ke boum bon petit nanga chura mboma Cobra petit nanga maître Njoube le maréchal maître Tamar bazé belé pour ne citer que c'est là bazali belé sécurité mbala moko kotu toyebi ka petit na biso bosembaza ba côté kuna totali ba masolo plainte ko salaka ilo côté ici c'est Paris to yebi mboko plainte on ko zwa bazui parce que faut ba sala musala ba ko sona ba statistique na bango par jour to zoki ba plainte soki combien ba ko landela ka yango te ba tu ba donc ba jo na banda ba yaki ba jo na ndenge ba yaki na ndenge ya normal donc o sali plainte donc réplique yo ba boto ça fait combien de jours nani nga sali réplique ozolanda ba bezo batu comment ba bezo donc et comme sujet na bango allez bazo sala ba vie na bango ba komo to misusu bazo bombe biloko moko boye na internet ko luka bango muto ko lukelo bango ezate donc falo za na bateau que stratégie bon avec buto sali bango so to ko luka parce que bateau to yebi bango bazalaka wati banda samedi ba botaki otilo réplique ni salam mutu akosala réplique ite donc ekomi nango donc beso ba mona ka ke tozalaki na bosembe bona bo ba kosala ka rien ba bota kengwa dondo awa donc kengwa dondo na fonction na ye ya président Sénat ba bota na gare du Nord isuka wa kengwa dondo yo leki kengwa dondo na kengwa dondo zaki donc président Sénat ba botaye na gare du Nord donc tokotanga ba kombote ti le kenda wapi ne fragata makwata na ben fragata na ye awa ya makambu ya ba retraite yo kanisi donc ba boto ba to akota donc oyeto plainte après to keko luka batwana ba parler parce que biso to zwa bango na ba parler
ah banda ba boto ko zo appelle fracata moko ba buki yo lokolo ba buki yo lisu do tozo souhaiter yango te moko zo un fracata makasi za na chance que obimika ndenge wana ozo un fracata moko OK zéro donc mboka na mboka za na bato nango ozo ko ya wana na zo ebisa yo en tant que petit na ngai ozo na bamboku il faut oyebisa bato baza na kati ya masolo na yo toza pe bato a presse et puis ba grand prêtre kata masolo à Paris c'est nous toyebi Paris biso to tambola ka tozo le bamba fachi to tambola muto ko toucher azate soko toucher mama okoluka ko okobanda ko to bulo ko toucher biso boto tambola ko toucher biso ndenge mais okimi Paris mettons yozo ya na bamboko yebike ba vie na yo bazali bato ngai ko tuté a 10 $, gérer ka masolo so comme na ba marque tout abe ya César boy mais oye na yo OK ko vanda sur un hôtel moko boy na mona na hôtel ba koteli tina kati oza client et donc bazo il faut sécurité no za ba koteli tina kati ba baki yo ba bimiso ko tuté ba boté yo na kati hôtel et loko mo le quitter mais bon c'est ça là vraiment que ça là qui autorité na yo ça là autorité na yo awa donc justice à France et le côté bota la palma date akenda ba no ane sala ba masona a tout abatu na kata bakara kota lubwako bongo ya biso ku e blessé eloko pamba awa ba ko kipete na mboko eza toyebi yango continue tel moko bo soka ndenge nini do bazio ba baki yo ba bimino penza ba bimiso kuze ba boto yo donc eloko mo salamité mais c'est quoi cette histoire là toujours condamné en mais ça rappelle na faux pas yango na ngena beta c'était donc vraiment to sepeli nango te to condamné yango mais prochaine fois yebake masolo na zu masolo donc na yebisio zwango considération ngo kita mabele ba kolo mabelo bazali biso ba kolo mabelo yo to yebi muto akangi mitif il faut to zele mutu bo poa mitif esi la muto asali bo il faut zele mutu bo po esala to yebi to zala kawa do yango na ngaki na beta c'était na makambo po bato bengi ngato to tika émotion mutu moko bosemba ko sala loko azate soko mukwana bango sala ba fo ozui ba makambo ka fo donc ngogo zo ka makambo fo mutu ko sala loko azate nyoso tu comme internet comme buzz bato tout ba mona moi je suis bosembe sali vidéo bokanga bato wana bakanga bato yebi bango est-ce bato to yebi bango na sali réplique mutu sali réplique azate muto pe akosala ka réplique ezate parce que soko yaki déjà to yebaki déjà yé to tio déjà batu bango ko toucher te piso ba toucha ki to ko zwa bango na bandako to bimisa bango bandako donc ba kolia ba frappe pe ba kosala pe ba vidéo ba singi ba pardon parce que biso to za ba kolomboka ici c'est Paris to za ba koko à Paris ba grand prêtre à Paris mais le konga na ngako yebisa o yango na ko lekisate donc to regretter masolo le kaki wana mais zoa masolo en considération la prochaine fois ou bengaka ba viena o bazali awa o basimbi ba masolo na kata mboko to yebika bo semba za ba côté moko ba côté na fo zala bo boum chou amboma petit en chou amboma maître Koba maître Tamar maître Njoubé. Donc bino bosu bo mona penza ke ivi aponga na ebotu ba yokani ba ye penza ba attaquer mutu ivi aponga ba yokani na ebotu ba ye penza ke po ba sauver ba sala ba masolo eko sala ma ivi aponga ba sangani na ebotu ba ye po ba défendre donc zoa makambo na biso en considération ba congolais to tika émotion bo sali ba vidéo bo lobi makambo belé nana nga kendeki ko kanga bato wana to yebi bango to za na Paris bo sali ni bo tika ba kamba be émotion ba influence abuzoba eloko mote ye moko bo sembe il faut azwa masolo na yebi en considération pour se répéter parce que so azwa ki grand fracata ango zonga yo ba boli tu wana zuya ngo c'est pas so na yo ke ona batu pas so na yo ke ona banal ye mom to yo ki pasit ayoki na mutute Pourquoi nous vendons un hôtel moko aux autorités qu'on nous vend un hôtel moko boyete ou yena pana moko tu yo yebi pana mato za la kate ou ko na hôtel moko boye ce qui ndenge nini ba ko no zoyo bazuyo ba bote yo ba bimiso ko na kate hôtel ngwa nini wana donc yangwana vraiment na ninga ina beta sete na lisolo wana po bato ba benga to bobi kinga na sala masolo na émotion te na vanda la calme na boule na yekoloba na koloba ngote donc pour na ko flatter mutu ou bien na koloba ngona ba sentiment te na koloba ngona ba émotion te bo yebi bato balanda ngai ya ona bazila nga na sala analyse ba yebi kana loba ka makamba solo pesande ngwana
to marqué pause tokota na ba news na biso arep. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus, pour élever notre nation. Toto na ba news na biso ya rep, boyebi ya rep ezali parti politique ya maître Guy Luando Mboyo, autorité morale na biso azali ministre d'État, ministre aménagement du territoire. Guy Luando Mboyo yende makambo. Arep yangonde makambo. Donc boyebi ke Guy Luando azalaki na ba mama po na ko clôturer moi oya mars ya ba mama na biso boyokaki ye moko zui micro boyoki lokito ye moko bomona penza. Donc mutu moko vraiment. Donc il y a elengi autorité mais simplicité les cahiers yango moni arep bato bazo ya ko s'adhérer on dirait ce qui ndenge nini balingi kaka rep parce que autorité morale na biso a solo la kitoko ayebi ko za na bato bomona ki mot d'ordre oya pesa ki na ba mama. Donc arep ezali sima ya président de la République Fachi Béton. Donc arep président na biso Guy Luando Mboyo apesaki donc à lobby que cap vers les élections. Donc Fachi Béton a fongolé la biso a mema biso. Donc bino moko boyoka le kito ya Guy Luando Mboyo azali autorité morale ya arep et puis azali ministre d'État, ministre aménagement du territoire. Donc nous tous derrière le président de la République arep ezali parti politique ou ezali na idolo ya union sacrée de la nation. Donc idolo ya président de la République autorité morale na biso ezali Guy Luando Mboyo boyoki nenga lobi be élection ezali biso tozali wana po. Donc tondi ça to étouffé parlement wana parlement. Donc ba députés nationaux ba députés provinciaux. Donc tondi ça parlement wana de façon que donc le président de la République Fachi Béton Tangazoya Nakata Masolo a coudé déjà donc majorité parlementaire c'est là a bandi Masolo Mbalamoko. Donc à rep boyeba Masolo à rep yangonde makambo. Et puis boyebi que Guy Luando Mboyo ndenge na epsaki bino Remaneme Salamaki azali parmi ba ministre yo que Sama Lukonda zo tia confiance na président de la République a tia confiance ba bouja qui était atikala ikana et bonga na donc asalaki réunion moko restreinte. Il y a un membre, il y a cabinet na ye, ndenge bozo mona ba photo. Donc ba yaki ba solo lui na ye, atali suko ma solo ndenge yokende. Après ba remaniement o ko mema biso tina banani donc asangisaki staff na ye donc base na ye ya cabinet a solo lui na bango en tant que donc ministre na bango d'état, ministre et aménagement du territoire. Donc vraiment Guy Luando azali mutu oyo mboka izali na besoin na ye mutu oyo président de la République azali na confiance na ye pe na besoin na ye pour na mboka. Donc vraiment Guy Luando tozali ko sepela. Moi je suis fier na nakati ya parti na yo arep agissons pour la République to ko agir pour la République. Toujours nakati ya rep to si sikoyo ba news na biso ya autorité morale na biso siko to zelingi to le bla camarade na biso Christian Bompale Lowelo oyo asalaki ba masolo na ye. Donc yazaki de lo azama na pota asalaki ba masolo na ye parce que ye peut resala ba masolo ndena ya masolo oyo ya députation. Donc yazali mwana ya commune ki Kisasa commune ya ba José Nkando ki Kakamene masanga José Nkando ki Kakamene na Londres. Donc yaza commune na kati ya commune ya Kisasa. Donc asalaki ba masolo na ye
asangisaki staff na ye ndenge bozali komona wana pe bokomona na kati ya ba image to proposer bino donc bon pas lelo et le Christian botala masolo ndenge lekaki kuna na commune ya Kinshasa. Pona kobanda na pesi bino lisusu mbote. Ba mama mingi, ba mama ba papa mingi ya kolobezati. Na si boyebi Christian très bien aza mwana oyo akoli na quartier oyo. Donc ndenge zawana toyo kasoni te to buka na te to soutenir mwana biso. Na sima chef de l'État Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Ndenge zawana Malaya Sima, tozana prise de prise de contact. Toyeka rapoto la kisabino, to sabino mwana bino, leki na bino, yaya na bino, azui déjà makambo. Donc oyo boza awa bino moko boyebi nde to salaka. Totika mwana bino te, tozala toujours na sima na ye, to soutenir ye Abmanzela et bozala bien pour na biso nyonso. Eza bongo te. Boyebi malamu aza mwana ya commune ya Kinshasa mwana mabele oyo. Avanda pe na Rwakading 123. Boyebi malamu mama na ye kombo na ye mama Yendi. Mwana bino azana mobembo na poto a partir ya kuna adhéré na parti wa ben kombo arep ya président Guy Luando. Alors azana ba idée ya malamu a soutenir Guy Luando, a soutenir chef de l'État na ba idée na ye ya malamu. Et surtout azana posa aya ko soutenir quartier na ye na ndenge na ye moko pe mwana na bino. Po abotami awa. La présence de maman, ma vandi, on a papa, on a jeune garçon. C'était lui dans nos pays, ma casse, tout le monde qui est aux gens estimés à moi en abino. Salut, salut. Bilo Morobo Utikolanda, donc merci camarade Nabiso Christian. Bon parler donc ils allaient singotro à rep to agir pour la République. Et puis ndenge na ifsaki bino ka ba adhésion zali ko sakanate. Ba adhésion zali ko sakanate. Boyebi parmi ba partenaires na biso tozalaka na Mireille Wankake oazo sala musala pona ko aider diaspora pona fret. Aye ko rejoindre biso na kati ya rep amoni ba parti nyoso to albi non. Parti à moni penza keza masola solo oeza penza masolo o penza ya koya donc ayaki bozali komona na ba photo asalaki adhésion na lelo lundi donc Mireille Wankake bienvenue na kati ya rep donc yé a quoi porter penza pe mingi na kati ya masolo na biso je suis camarade à Sika la cheval entre Paris qui ça parce que ça na makamona ba fret donc Mireille Wankake bienvenue na kati ya rep donc tokomi na suka ya ba nouvelle na biso ya rep donc to suka qui on a adhésion ya Mireille Wankake donc restez connectés sur le club original on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Après la nouvelle Nabiso, il y a AREP, News AREP Oezali, donc parti politique, il y a Guy Luando Mboyo, maître Guy Luando Mboyo, Azali, ministre d'État et ministre, il y a aménagement du territoire, si ko to koti na sije Nabiso, na Epsa Gibino, président de la République, na Epsa Arbino, président de la République, au Nyo Soto à l'Obarapo, na peuple congolais, Boye Bake, Eko Salema, Soka Lobi Likambo, Atika Angote, ce qui peut abandonner chantier. A kotika yangote d'ailleurs to relaxa bino na mikolezo ya ba chantier mususu bomo na betidia na ba condition o ba homme na bango ndenge ba komi ko bongsongo alobaki ba bongsonyo so basalaki uniki siko to baza na UPN donc yese donc ba masolo ko sala bomo ba bus donc oh vraiment za ko ndima ba changement uzo salama na mboka taza ndoki azali sorodiongo compromis donc président de la République akenda na kamba kuna bomona ya kendaki na kamba alobaki ba makambu
oyo aprometaki ke na kati ya ba jour férié na biso jour moko ekozala ya Simon Kimbangu. Le musée, construit à quelques mètres près du temple kimbanguiste, est une œuvre architecturale impressionnante. C'est un immeuble de 6 niveaux qui vient de sortir de la Terre Sainte après 7 ans des travaux. C'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a profité de sa présence ici en Kamba à l'occasion du culte commémoratif du centenaire de l'Église qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. La pose de la première pierre remonte en 2014. C'est au niveau du sous-sol que sera logées les archives du musée qui porte le nom du fondateur de l'Église universelle, Papa Simon Kimbangu. C'est au 2e et 3e niveau, qualifiés en langage technique de R1 et de la mezzanine, qui abriteront les expositions permanentes du musée. Le rez-de-chaussée, qui est en fait le premier niveau du musée, sera réservé à l'administration et à une salle d'exposition temporaire. La bibliothèque, la salle d'exposition des livres des différentes religions du monde, occupe le 5e niveau. On y trouve également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Le musée Papa Simon Kimbangu d'Nkamba prévoit également une salle de réunion, un salon VIP du chef spirituel, un salon panoramique, une vidéothèque et un filmothèque, le tout placé au tout dernier étage. Motif de satisfaction pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui estime que le musée mis à la disposition des chercheurs et des étudiants du monde dispose des ouvrages qui sont en réalité des dons fait à la postérité. Pona kosukisa nalingi naloba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Papa Simon Kimbangu, oye. Kimbanguiste, oye. 6 avril 1921, oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie. Akosakite, ordonnance Bimi,
oyo ezolakisa ba jour férié na kati ya mboka na biso bozomona ngo na tableau oyo le 6 avril ekomi jour chômé jour férié ezali ekomi journée oyo journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Donc bah africain faut pas avoir conscience na bango que jour wana ezaki liti ya Simon Kimbangu. Ngai penza na lela église Kimbangiste parce que église Kimbangiste on tongo comme sango penza net ba arabe ba comme ça makambo na bango ya islam parce que Simon Kimbangu mwana mboka asala ba masolo asala ba miracle ti lelo ba loba kuna na kati ya kamba ifunga na kende kuna mikolo na oya donc kiski sombe na zo sa yo donc mutu na ngana fona ya kuna ba penza ti lelo donc ko Simon Kimbangu ezalaka donc ndenge ezalaka wana pe asala ba miracle ya kosakana te boka na ordonnance ndenge lecture wana salamaki na RTNC. Restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Pour commencer, la date du 6 avril déclarée férié en République démocratique du Congo, le président de la République a pris une ordonnance pour une reconnaissance du combat du prophète Simon Kimbangu. Je vous laisse découvrir cette ordonnance lue par Lucette Nsakala Malassa. Du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 128 et 221, vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévention sociale, le Conseil national du travail entendu ordonne. Article 1er. La liste des jours fériés en République démocratique du Congo est fixée comme suit. Le 1er janvier, Nouvel An. Le 4 janvier, Journée des martyrs de l'indépendance. Le 16 janvier, Journée du héros national Laurent Désiré Kabila. Le 17 janvier, Journée du héros national Patrice Emery Lumumba. Le 6 avril, Journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Le 1er mai, Fête du travail. Le 17 mai, Journée des forces armées. Le 30 juin, Journée de l'indépendance. Le 1er août, Fête des parents. Le 25 décembre, Noël. Article 2. Dans le cas où l'un des jours fériés légaux visés à l'article 1er coïncide avec un dimanche, les congés relatifs à ces jours est pris le jour précédent. Article 3. Sont abrogées l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 mars 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur des cabinets. Bino Mokobo Utikolanda, donc président de la République, a prometa ki yango na kamba tango kendaki na bakimbangiste yango et salami. Donc le 6 avril est comme jour férié et comme journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Et c'est comme ça parce que donc c'est pas n'importe qui Simon Kimbangu donc baza bato ba bundeli indépendance avant indépendance ba bundeli. Donc ils ont makamba okamba te ba miracle la maya kamba ne sala ba miracle et puis donc Simon Kimbangu donc bato ba kotoya ki bazala ki na ye ba loba ba miracle ça là. Bon tel exemple nazo sabino bo landa
mutu moko azalaki papa moko a mona miracle Simon Kimbangu azali ko témoigner bino moko bolanda na bilili oyamba mabota na mabota touti komona yo mokonzi ya bule ayambi yo mpe toyeba masolo oyo omemeli biso bana na yo. Namemi masolo mingi te. Kombo na ngai Makasa Pierre. Moto avandaki na papa Simon Kimbangu sika moko. Na bloc depuis 1949-48. Dans l'hôtel école centrale de Luaboum. Akondi batini ngai na bana ko kengela kaye. Mais ngai moko te tuzali compagnie misatu. Première compagnie, deuxième compagnie et troisième compagnie. Ndenge bozalaki na ba première compagnie, deuxième, troisième boyebanaka bino nyonso. Toyebanaka te. Toyebani te. Bino nyonso ka mosala ya soda. Mosala soda. Sikoyo toyeba obotama na mbula ni. Ngai na botami na le 6-1928. Mission catholique Bamanya, Équateur. Osambela na lingomba ni. Nazali catholique. Tukwandenga na lubaka. Nazali catholique. Sikoyo oyeba papa Simon ndenge nini oyeba kike Simon Kimbangu yeyo. Papa Simon na yeba kiete. Na yebi papa Simon na moninga na ngai Masamuna André. Yoyo azali na photo. Masamuna André yoyo. Azali na photo, azali na boko. Na yebisa kenga bi papa André nazali ko kengela moto moko la boloko kuna azali mokongo. André bi angi kenda kutuna ye. Mokongo la ya wapi? Na kei mokongo azali na tuni papa kombo na ngai Simon Kimbangu. Abaki papa loba a posé une question. Obi nana tuni kombo na ngai nani? Ngana wangani deva papa. Zela na papa tozomo na photo ba bozali bino mine wapi yo e wapi Masamuna André. Ngai nazali mulai Masamuna azali mukuse. Bongo ba mama wana banani wana. Ba wana bazali baleki nzela ya Katanga. Soda nde musala na ye. Azali garde pa na ye. Akobe anga yaka Pierre Moke yaka tolia pe abenisa ngai kombo Pierre Moke. Abenisa ngai asimi Pierre Fulama. Na kwa jeno abela kombo ya tata ya mama ya Mulimu Santo. Pierre Moke. Sala musana soda malamu. Kuiba te, usali kuibo te, kuboma moto te. Ukuzonga na mboka na bino. Ukuzonga mboka na bino kundukuta familia na nyozo tu bazali. Maluba ya papa ikokisame. Na jongi na mboka na ngai si musana soda na kuti familia na ngai nyoso. Na tango yebaka ke yende Simon Kimbangu makamu sini na par biloko ya kolia ozake komona. Esko yoka lisusu asake mwa likamu sikuna uta mususu oyokaka omonaka ou bien oyoka na sango. Papa asali makamu simi bale epa na ngai. Na 1 heure ya butu akomaki na ndako na ngai akokoli akoti. Wana za na boloko. Azali na boloko. Me omoni ebo na bomoyi. Na bomoyi penza komi na ndako na ngai. Abingira bitokenda kutala Bamba Emmanuel. Ngai na papa. Ere oyo babeti clairo ke tolala. Soko tubimi ere bas police militaire bakokanga biso. Ya bino tokenda. Pierre Moke tokenda. Asiminga na loboko. Toleki na corps de garde ata mutuna moko teke batuna bino banani. Bino bozomona bango me bango bazomona bino. Bazomona biso mona bango. Bango bazomona biso ni loko wana. Tokenga na yete na avenue circulaire numéro 5 na Kenya na ndako ya Bamba Emmanuel. 2h30 basisi tobimi tojongi te na croisement nzele ke na hôpital nzele ke la camp militaire nzele ke na BCK ngana tikali wala na jaki kobanga ke so na kebe okanga ngai na basoda or ke bakanga basoda te na kete na ndako na ngai na kango mpe na la tozali kokoba tozongi susu mwa mukesema ukota mosala soda ndenge ni ngai na koti mosala soda na 1946 ezali ba Belge nazalaki mobulu mingi na classe na mission catholique Bamanya 9 km de Mbandaka nazalaki mobulu mingi na classe moyebi ya ba pomme rouge moyebi ya ba kokote kobeta baninga bitumba yango flamaka bazali ngai atinga mosasa okoka te komba be soda etan flampe mutakoloba azali te Sikota mubokomi na Lumumbashi na Elizabeth Ville. Bakonzi nini oyo ya mindele osimba bakombo o bazalaki na bino comme ba chef.
bazali ebele Major Elias, colonel Van Orbeck nde moto akumbaki mabele atina mouchoir. ndenge tomona film ya Simon Kimbangu yo mpo ozalaka mokolo yango ntango bakezwa nzoto wana bazalaka wana azalaka ngai Masamuna nde na Major Van Orbeck ntango bakundwaki bembe na ye bino moko boyiti olanda donc ezali jeté Simon Kimbangu donc biso fallait vraiment donc obika bato basamboyaka ezalaki église motale ezaka raté ezape na Afrique panzana biso fallait to comme ça on pensa église net ba musulman ba comme ça makambo ya islam parce que Simon Kimbangu mwana mboka makambo salama na kambo kyozo mona makambo mais congolais akokene na eko sala ba binzambi akosala ne ba makambo susu mais masolo ya Simon Kimbangu penza salama awa Afrique mobimbe bengoza penza zo ya awa pèlerinage na kati ya kamba kuna parce que ba miracle salama ti lelo penza batu bayebi yango mais ezali mawa mingi congolais donc loko tokocha valeur bakocha valeur te bakocha valeur na makambo susu oyo mindele ba memela biso makambo susu oyo ba église moko po ba bendaka batu balikonda donc ezalaka te Simon Kimbangu église Kimbangi penza ngana lelango fort. To marqué pause publicitaire, partenariat oblige, boyo partenaire nabiso Kodia Simon, Sepela TV, Wami Service, Kitenge appartement, salon de coiffure, El Binto coiffure na Saint-Denis, tondeuse en or massif. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Alors, bana poto, bana kisasa, bana mukili mobimba, bakongo mani. Donc, tiagi batembe, bisomo to kiti sur terrain. En tout cas, ma motoé, Sabino et Kodiasimo est vrai. Donc, ceux qui n'ont pas bateau, rien. Tout ça sur terrain, Bozomona, cop déjà bandit. Comme ça, les chantiers installés. Donc, à mon pépé, à pire, salité qui ça, Mbindo qui ça, c'est ce qui kuna, à so commis. Donc, vous en êtes à Paris, aux États-Unis, aux en Québec, sur rapport. Donc, à ma camp. Erango, au père, tiens là, nayo, bon, déjà, au tongam. Donc, tout est athée. Ah, ma mosaïque vrai, on a déjà. Base structure nigérienne bandit, chantier installé, donc à Magamoza ok. Donc au bout qu'on a été père, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, il y a comme à l'arrêt Makassia, alors il y a un mois demi, investir le Ronayo, au palais, au Kitina Nanzili, au Yesheo, au Bandi Kimia mou pépé bien. Donc on a pas de doute, on a combien, on a au moins Makambo, on a déjà chantier installé, ça les autres ça donc Magamoza ok. Moi na poto, noko, yebela erangoyo chez yo ya kotunga place ya bien mon pépé bien banze tout le monde na gouvernement lona déjà ils ont dégagé mon pépé moko ya kitoko ya pire donc d'où tu as été tambo. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Attention, attention. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé sa appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Oza na besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka.
Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant ezalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Bilomo Boitolanda, de retour sur le plateau, vous êtes en direct, original, émission 5 minutes avec César Ngadi, conçu et présenté par le grand prêtre César Ngadi. Donc vraiment, Boiti Kolanda, wana bazaba partenaire nabiso tolinga nabiso moi namboka sale loko chaye maboko potala tokoma omona taba ou bien café moko ya congolais zate omona congolais zo foot la nasima otala avec exotique ezalaka so ebelete ba chinois ba indien ba koma oteka ba kwanga nabiso parce que biso nabiso tolinganité toko changer ba présent nyo surtout toko changer soki tolinganité et aussi mbate preuve o ezali ke photo lingana parce que tozui mwana mboka ndeko na biso photo lingana to fongola G donc vraiment yangwana lelo na lingai vraiment na beta c'était na masolo na to yebsabino avant to clôturer na lingana la sabino exemple parce que le président de la République a ça la surtout pour na ko mboka et développer biso bato diaspora photo kende et puis bateau pe bazala ba mbongo ba investir nete Gilwando avant comme ministre na fondation na ye Widal bo mona makambo sala ti lelo asala ba masolo yangwane loko tozali ko senga donc lelo to komi vraiment na suka émission na biso nazo beta sous société
na makambo président de la République a prometaki onyo surtout a prometaka ezali akosala yango pe asali yango a prometaki na bakimbangiste puis na salaki pe masolo na lobeli sur agression ya Bosembe to condamner yango parce que ça faux masolo mais na pesi pe conseil mbala sima po ezonga te Bosembe il faut prendre en considération makambo na yebisio parce que oza mboka na biso to yebi yango ndenge kendaka ici c'est Paris. Donc okoko ya kaka boye te oye ozoke no pe makote moko boye na bato moko soki ndenge nini donc ba ye ba zuyo so no tel ndenge ni ba ke ba bote kuna ba bimiso kute ba bote no tel donc 2 jours yango yo bato basali ba makele les répliques ezate. Donc vraiment yangwana une émission na linga vraiment na beta c'était lelo donc to komi vraiment na suka ya émission na biso ndeka na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc to komi na suka boyebika base to remercier ka base bato ngana remercier ka baye ba ke côté ezali sous forme na ngai on appelle ça remerciement na bato vraiment ba ki pa émission ba edarape biso na musala na biso parce que to sala musala na mbongo na biso moko donc ba edaka chaîne donc yango na suka na remercier ka bango to bandaka toujours na Londres ndenge boyebi honorable Jean Moutala na moi sina donc merci na nyoso tout bo sala rapport na 5 minutes avec ses engagés toujours na kati à Londres José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyoso tout bo sala rapport na 5 minutes avec ses engagés toujours na kati à Londres maman na biso Maria petit c'est propre la beauté naturelle Maria la beauté naturelle merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes et puis na mona rappé ba commentaire na yo toujours na kati à Londres tokosukisa na Jano Matundu ye a partager émission azalra toujours wana po na ko sala masolo etali émission vraiment ya ye o alingaka parce que vraiment émission ngo ya ngonde makambo donc tokeisiko na kati ya Belgique po na opesa putu de yalo la petite sœur a fêtaki anniversaire na ele kai malamu Poutou de Yalo, la petite sœur propre, merci Nanyo Soto, ça la rapport à 5 minutes avec ses engagements. Tu dis toujours, na Katia Belgique pour nous appeler ça. Dekos Moukoko, mais c'est le bon dimanche. Dekos Moukoko. Serge Palmi, merci Nanyo Soto, ça la rapport, l'émission vient pour nous partage, merci. Et Sengo Mingi, donc na sepelaka Mingi, toke ici on a 4 Espagne pour nous appeler ça. Beloti Mavungu, vrai chéri, Nandenga Moukete, tout le monde est d'accord que Beloti Mavungu, vrai chéri, Nandenga Moukete. Tiki Espagne, toke siko na kati ya Suède po na kopesa mbote na Thérèse Kamani fidèle de fidèle il y a 5 minutes à César Ngadi depuis Degokao. Thérèse Kamani merci na fidélité na ope na onyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na kati ya Norvège po na kopesa Hubert Kizela na kati ya Norvège. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi zungi disus na kati ya Belgique po na kopesa papa na mama Lutonadio. Papa na mama Lutonadio, papa Lutonadio, en tout cas, souci aux alarons en boka, et comme Sarangai, vraiment, aux alliés vraiment patriotes, mounene, papa Lutonadio, na mama Lutonadio, merci, na surtout, pour ça le rapport na 5 minutes avec ses engagés. Tokeina, Charleville-Mézières, on a 4 à France pour nous repérer ça, monsieur Jean-Pierre Mailly, donc vraiment, ba analyse wana ezali vraiment malamu et puis ezola ça que ozali mutamayele pour ozali pe na muru ya mboka na donc Jean-Pierre Mailly na Charleville-Mézières merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagés donc ici on a 4 Autriche pour nous repérer ça les boss na 4 Autriche merci vie na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes avec ses engagements totangi les boss to robo sanate Merlin Cano vient na biso ya Montikil Merlin Cano na katia Belgique vient merci na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes avec ses engagements zunga na katia paye pour na pesa Désiré Pongo vient na Désiré Pongo les faiseurs des politiciens vient Désiré Pongo na CPI vraiment retrouver santé na yo donc vient benga petit na passer depuis tout ça les masolo na pesinga sinité donc vient na Désiré Pongo merci na nyoso tout au ça le rapport na 5 minutes avec ses engagements toujours na kata Paris pour na kopé ça Fifi Philo Faria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Philo Faria merci na nyoso tout au ça le rapport na 5 minutes avec ses engagements donc toujours na kata Paris tout ça Jean-Marie Chibango merci na nyoso tout au ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jean-Marie Chibango merci vraiment ezali et Sengo Mingi donc tokeisu na kati ya Suède pour na kopesa Igwe chef béton merci na nyoso tout
au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Ok, si on a 4 États-Unis d'Amérique pour nous ça Mireille Emata na États-Unis d'Amérique. Merci na ba partage na EP na nyoso tout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei sikoyo na 4 ya Canada pour na repesa la plus belle voix de Kleboa original na combo ya Fina Mokonzi. Merci na nyoso tout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei toujours na 4 États-Unis d'Amérique pour na repesa Mamizoa. Merci, Nanyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec ses angad boybi. Tozongi lisusu na kati ya Paris pour na repesa Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin. Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin. Merci Nanyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi. Jerimukuna. Merci Nanyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi. Tokomi na suka émission na biso boybi kaka to sugisaka ba remerciement na biso na dokotolo na biso. Jean-Paul Djamba, merci l'émission na yo parlons santé o lobelaka santé que santé ce que ça malamute au salaka et loko mokote puis merci na ba conseil na yo o lobelaka pour na 5 minutes avec César Ngadi Dokotolo nabiso Jean-Paul Djamba. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'ai eu le grand plaisir de vous la présenter. Nous allons donc nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Agozoa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, les camarades, au sein d'un c'est vrai, tu